La lutte continue comme on avait dit, Botalaki première partie, la deuxième partie. Nenge Tolobaki lobby, tout ça combat, tout ça tellement vaste. Moutounion il faut contribuer. Tout ça a besoin de soutien pour contribuer. Pour les Congo c'est nous. Ce qui va raisonner, ça que dérailler, ça que dérailler. Il faut que les gens s'en vont dans la poète. Ce qui va dérailler, va comme lobby ba parents. Le lenge ya ba ndeko azali bo lobi okoko ma parent avec ba raisonnement zanango et oui ko za catastrophe dans la société. C'est pourquoi il faut que bon santé tant eza ko be e bani ko beba ya ngono moni ke to ye awa vraiment na ko souhaiter siko maman ya likambo pa ito komi yango na ko senga na bino bo prêter attention na landi ba remarque bo sali ba tebele ba bi faut otikaye ko lobela été mais c'est très important. Na quatre na communauté congolaise tous en ango makambo eza ko se dérouler trop. On a beaucoup vécu. To vécu déjà makambo o pe société baby mingi botala Congo ndenge ezali. Congo baby pona ba genre ba comportement. Tous en ba genre ba comportement partout. Na ba pasteur to ya ba genre wana ba yali, ba politicien ba genre wana ba yali, ba tu ya ba genre wana bazat ebele o tozo benga bantsongi. C'est-à-dire faut tout meka kolobaga na bango à tout moment. Biso peut tout ça parfait, tout ça na béré. Mais avec bino appui na bino. Bon nenge bozo partager ba message, nenge bozo pesa ba message et pas ya bato. Et ça très important pour être société lobby to ko ça la société mogeza la parfaité. Mais on essaie de tout nommer et ça la société mogeza un peu clean, et ça un peu bien. To meka ko développer mboka. Pour mboka et développer kana makanisi. C'est-à-dire c'est l'homme muta changeaka mboka. Idée makanisi non sogeza toujours suyer aux ana makanisa bien c'est ça pour l'Afrique exotique à la et bongo et nous sommes beaucoup les en Europe aux États-Unis partout dans le monde entier Afrique et rien n'est impossible que l'Afrique le changer Afrique ko changer la mentalité c'est pourquoi toujours ko cette et pas une mentalité za ko tenga na faut ko redresser ko l'accent na baninga que non c'est pas ça na ko senga na bino bolande siko très attention. N'a eu vraiment temps ya ko la vidéo oyoyo pour na lingi tozala na nzela moko si vous trouvez que naza wrong ou bien naza na place moko eza mabe wrong c'est-à-dire place moko na lobi mabe boza prêt bozala na porte ouverte ya ko reprocher nga ya ko sala nga ba remarque lo ba kesiko bo lo ba ki mabe biso toza bato to lingi to changement zala. C'est-à-dire na ko recevoir remarque wana na gentillesse nyonso puis je suis pas parfait. Tolanda et loko Tolek. Après même émission mon cher obi ke mutu na o lingaka o chia penza kumisa mena yo mo makambo azolo bawana eza yango te ça arrive ezaka que charisme oblige ba te belé ba vérité mais on se suit tous ezaka neti talaka tant biloko internet pe kotaki ya ko sala pe ba émission na internet si je ne pense pas que tout le monde est d'accord tu as boya mabe batebele bazali ko lobake non médiocrité ndé penza média ndenge sala mais lelo biso tout na kati bino nyonso bo comprendre c'est aussi plateforme ya bien ya ko communiquer ouais alors soki omoni mutabandi ko boya lelo siko soki a sala ngo yo pe faut zo yebisa siko olandi même nous absolument Hollandi franchement Hollandi na makambutu Hollandi. Ouais, Hollandi c'est trop décevant. Il y a surtout place on a gagné le bas. Batu mingi ba hotel à répétition en Afrique. Bozwa biso na rigueur peut-être ba ombo te belé ba ko kansa que toujours des nègres africains non. Nous sommes pas là. Afrique est un beau cannabiso continent na biso to ligne Afrique mingi et nous sommes venus de là. Mais et ce qui est vrai que tout ça sous-développé. Sous-développement sous-développement même mental les alliés. Les preuves années, la plupart batuming bomonaka aza docteur en Afrique, azali médecin, azali ingénieur, azali licencié na quoi que surtout na Congo. Nga dans le bango toujours soko ba comme les États-Unis basala raté. A osala té na fonction moroté ba opesa même pas. Na nina minazoko minimiser bango té batu Afrique té. Nangina lo baga donc ils en a certaines personnes osa même pas censé à koyoka kabango. Osa même pas censé. C'est vrai tout ça a besoin de information en boka. C'est vrai tout ça a besoin d'information mais meilleure information boka ozwaka. Osa la ngone. Osa la ngo pona polémique mboka no ko avancer pona polémique osa la ngo makamunyo soyoka ko yebiki ezaka influence na vie na yo. C'est ça.
pour na obungisa si j'étais na ngina loba na place au moni garçon ninga lobi azalaki même na retard et internet azalaki même ko combattre internet c'est ça si on a place sur un lobane si on muto yi azolinga combattre fali azalaki déjà en avance après ce balobi ke Hollandi mais place au balobini bango mibale nani na bango balobini dans le monde internet nana landi moninga pour ce qui totali pas yo fali azalaki déjà kolanda internet na vitesse bango mibale bazalaki te nana landi moninga tozonga bozonga batu bokomi na raisonnement bozonga tozonga ndenge na lobaike inosi nazo pese faute te inosi c'est un enfant azana maturité. Moi en Afrique n'est pas moi na 21 ans, moi na 22 enfants d'art toujours pas mes parents. Mais na ba poto ba tunyo so ba fa na poto ba ebi. Donc ils n'ont ça na maturité à kolobate mais les gars, les journalistes, il faut aller un peu na maturité. Aye ba makamni azoloba. Likamuso azoloba ebite gazi ko ya contre. C'est ça. Il y a un modo interview mubimba na moni vraiment que dans Tintin moko azo c'est ça ino si bien ça mayele koleka Tintin. C'est ça. Qualification, nazo pesa qualification de nazo ngana la kisabino ka ke pa nini yazali. Komi na place. Donc c'est-à-dire yo ce dernier prochainement tant okoyo ka na ba raisonnement na ye. Ba raisonnement ya il faut bozonga sakana nzela. Omuto ozolinga combattre bazolinga combat ya nini ya interview ya lelo ya bango mbaleza yeke bazolinga ba clouer fali. Mais bazo clouer bazo bosana ke bazo landaye pour nzembo balobi ni explication apesi ya nzembo non bien si apesi exemple ya internet bani siko na Congo ndenge to yebi batutu ba yebi les premiers musiciens o azalaki na avancer na internet c'est nani c'est fali banani balandi moninga siko nani yo azana souci nani yo muteme bende ko shwa liboso zonga moto tolanda toleka nayebi que Hollanda ozwa te parce que ceux qui ozui tokomela maïté. Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas passer le bablo wa ndengwana. Moni musique na biso zo souffrir na toyebaka te bato topesaka nani topesaka toyeba pesa bien te bato topesaka parole bato topesaka confiance o bango ndeba kendela biso liboso donc bango ndeba représentaka biso tozo souffrir na elo wana makasi na musique ya Congo parce que mutu oyo aviva na bavi ya pasi makasi mutu oyo aviva na bavi par exemple ya kodefa babilamba mutu oyo aviva par exemple na bavi penza ya bien te nde soki akomi moi soit déjà bien positionné yende sko abandaka koya kopesa ba leçon na batu nyonso eloko wana toyebaka te ezaka na inconscience mais eloko wana ezaka bien te nous souffrons beaucoup de ça c'est pour ça na makambo ya babiti wana to souffrir nango pe lisusu parce que les gens commencent à nazo pesa ino subi faute te makambo na lobaki yango déjà na bandelike ino subi azana na maturité te esenge na bayana ye bandeko na ye ba pesa ye façon ou bien ba lukela ye mutu moko ba na ko entraîner na ba audience c'est très important que ça la carrière eza ensemble ya vie mobimba ino subi azana na azana mayele mais makamuso esenga na makamu ndenge makambo zo okendezo senga sagesse na maturité na média tango zo obima na média ça peut makambe beden ninga biso tolobaka boy eza makambe beden yoki ko clouer yo yoki ko bebisa makambe beden na biloba lobo to komi koloba oyo c'est vrai na Congo batebele tout ça la gabe wana surtout ba musicien na biso faire ya sala la même erreur et aleka na écran yena Karine Mokonzi makambu nyonso batu balobaka na se ya mesa c'est-à-dire benjiro ba discussion ba sala na bazandu na ba bis na ba réseaux sociaux yo en tant que leader d'opinion avant yo koloba makambo wana il faut jouer ngo optimiser makambo wana osala opona makamni na wi koloba na miso batu boy musicien en quelque sorte tant ozoleka na média faut ala un peu na politique c'est-à-dire ba façon ni nous communiquer na batu pour maloba na yo wana batu bakozwa yango bako sala ba jongler yango ba balusa yango na ba maniola yango na ba façon ebele
pour bayeba contexte nini yo zo koloba. Quand on zoloba na ba média ya babongo, il faut que sagesse c'est ça, l'intelligence c'est ça là. Et en plus maturité. Yango na lobaki ne bandeleke nazo condamner une société vie âge na azana no un enfant. Pour na ba Afrique ne na ode ko loba dernièrement que na ba Afrique moi na 23 ans 24 ans bazaga abana tout le monde aka abana. Maturité na neyete malga koli akoki koganga na mais azana maturité. C'est-à-dire babilo musuto ko tolérer mais si ko faute to so pesa na journaliste. Journaliste c'est tellement zantongi. Journaliste c'est tellement ntongi. Donc pour ça journaliste c'est ça qui va clouer artiste. Pour ça journaliste c'est ça qui va clouer pour marcher sur monter et monani na makamondeng bazo que intervenir bon. Pour ça journaliste c'est ça excusez. Pour ça journaliste c'est ça qui va clouer Fali. Pour ça na eza yangwana et sengo na ezo sala ke ce qui va clouer Fali nde ya sepeli. Na toyo kama lo ba inosi bien alobi boy. Ezanga pasi mingi kopesa komona mutu oya kola na vie ya kodefa bilamba na vie ya pasi ebi loko ne tushenga loko ne tushenga makasi inazubia ko kloba makamunyo sauf là po ba musicien na biso nyonso ko bana même na ba papa wemba tina se bango tu ba defa bilamba biso ngana fana na njili na bana umona tu sais même bipo nani Kester tanga zo ko ya na njili ko senga ba vient na biso ba bilamba na njili to manengo mona ba papa wemba bazo ko yo senga bilamba ba defaka ba onego defa bilamba comment go finga communauté mubimba boy comment go finga communauté mubimba pour na Kinshasa na Congo ba tukola na vie ya pasi Congola tukola na vie ya pasi c'est quand la biso nyonso na Congo ndeto saka pasi et non sibi biso na Kinshasa de chez pasi ino sibi po uti goma po bazwa ki yo pa icon ba memi on États-Unis yo ko vivre moi temps vivre ki ya moke wana nde yango kubenga ke batu mutakola na vie ya pasi petit frère faut yekola koloba na batu yekola koloba na batu yekola koloba na média yekola koloba na média mutu mo aza contre azate. Je ne crois pas naza ondimate na mon interview na la ligne na langisa batu po bate belé na tangi ba commentaire belé bazolo ba kozolo ba bien mon petit ozolo ba mabe makasi biso fana na États-Unis na fana na Congo te donc c'est-à-dire raisonnement na fani pe trop longtemps awa mbiaka le raisonnement ya ki congolais longo déjà to koma omona makamusu to koma omona makana angle mususu na ndenge yozo mona te tango siko zo kozana ba audience boyeba ki ozo ko audience na ba biso pe to za ko to ko juger ba maloba wana to kola na via pasi biso tout to kola na via pasi siko tala yo nengo po ozo taxer déjà vedette moko to tche na longoli koma moto vedette n'importe quelle vedette yo ozo taxer wana ka kola na via pasi aza imagine biso vedette wana aza image na biso ya biso ba congolais to pesa ki yango akende po ba fani ni mutu ba pona ki akende po ba fani balingi ndenge yo ba fani na yo bazolinga yo zaki na via bien so to tali ba photo na yo ndenge zaki kala ngana oki kozonga silo maloba te po zaleki mais tozo corriger nazolinga na corriger esprit o bozo ya na génération ya sika ndenge bozo ko yelo lobake bozo mema oza tigre oza tikona na moto ya sika moto wana soko zo ya na vent ya mpepe ya boya révolution bo ezo ke déjà mabe il faut baba meka ko tchao na nzelo ke na nzela tout droit biso tozaki déjà que il peut baloba que droit chemin jusque là droit chemin na stika li ko monate guerre faut zala na musique guerre à musique ezaka foza na cesse nengo zolo ba fan wana bazotaka c'est ça la musique bezo pe sa vivacité à musique mais soki bino ba leader okomi ko sala berero ba faire ba goma ko sala aleki na écran fingi batu na écran ye wana ba cloyer nenge yo komi ko ba yo ozo sala wana ze injire mobimbo fingi batu mais injire moko isa un peu enveloppé to recevoir yango eza mabete mais tozo senga na yo yekola koloba mutu moko taza contre yo makambo ba fan basalaki bazali contre yo eza na staff même pas ya fali pour ba fan ndenge basala ka mobilisation
to monaki ba fana ba Weranson ntang ba Weranson bazaki ba jibem piana tula ba fani ba sala makambo ndenge bango balingi ba kenene makambo na bango ezaka bongo ba leader kutu bazaka na makambo wana te yo ko so makambo ba fanatique te oye nango na media pour clouer yango mukolo mutu intel ki tala boy non les kikola donc c'est que oza vedette mais oza kaka lokola neti wana besoin ko sagana neti Michael Jackson tanga banaye kokola ba diane ba kokola sina star mais yazo ninga ke sagana na baleki bana ya quartier na ye ni yango nga nazo pesa o faute te nazo pesa oke nazo pesa encore chance ke oye koloba muto nazo ko pesa faute mingi eza tata obofandi na ye tata obofandi na tanga nazo ko préparer bozo ça l'émission. Il faut quand même monsieur un esprit à bien pour aux leader ou n'importe benga jeune leader aux jeunes leader c'est-à-dire aux en charge nasima zo lingomema oko mema ngona conflité pour muto waza liboso na yo to moni conflité to za le dernier mot ça la mission moko loba ke bitumbo bozana ngo za bitumba b'esprit c'est-à-dire bitumba na b'esprit il faut ça na esprit c'est-à-dire esprit ba fani muto bazo kubundana c'est bon wana eza mabete wana eza bien mais soki yo komi ko ya kubundisa ngona na face que tout le monde que non yo komi ko ozo ko ya o ampité yango pa ya mutu et pas wana nde komi problème et pas yo to so ko mona siko yango ndenge to bane ko loba na faire awa to loba na faire awa que yo zo ko loba boye baloba ga boyete oki ko loba boyete oko zade ko bimi na media o tshembeli ndenge ya na faire ça la faire intervention ça ça la fois tshembeli nenge yo pour ngalbe interview na talaka tout toujours interview na liboso na mono tshembeli yango bala sima yekola koloba bala sima vraiment zala na manière ya koloba ozo koloba na génération belé ozo koloba na bate belé faut zala na nenge ya koloba bat na Kinshasa mutu moko te na Kinshasa biso tout na Kinshasa to defa bambati surtout biso bana njile to za champion na ko defa bambati to defa bambati to poto lingaka makambo ko la te belé tozaka na mbongo akosomba bayoji ya mamoto te tozaka na mbongo akosomba bilamba wana te c'est pourquoi bato ba wana kuuta poto so grand frère moko uti poto na balabala il faut mundoke no kota il faut defa nenge mo pe génération ba fali ba faire bato wana tout ba defa bilamba héritier bango tout ba defa bilamba siko tala yo olobi ka na fali te olobi na bango tout pour ceux qui zaki fali te ko za la be faire ceux qui ont fait des gros à la vérité. Mais mutazo mutu conduit yon erreur wana journaliste pour azan tongi. Boza ba vrai te bofo boza la ba vrai. Combat biso tozo bundela ngwana to lingi lobi Congo alobi za la vrai Congo alobi za la Congo moko ya lokumu nenge kofi alobaki. La guerre est tellement longue. La guerre est tellement longue na makamutu mentalité ya ba photo meka ko changer. Nazo ko slobango toujours que je suis pas parfait. Naza parfait. Nazana berere bele so bomoni nga na lobi mabe faut bozong za rangai même na o na celle so bomoni ki na lobi mabe il faut boye bizake en tout cas place lo bagi mabe c'est ça nazolo bana ko corriger conscience abadute mais toujours ça l'effort les péros to ko za la souffle to za la encore génération si meza ko ya ba innovation faut ezala oye na musique moko za innovation c'est o lo bagi ezali ozobengo Afro Congo c'est bon Afro Congo bani ko pesa déjà yozali eza rumba te Afro Congo eza rumba te c'est-à-dire ozobeta Afro Congo yo siko lingo ya na polémique mususu na Afro Congo yo mutoza siko en tête ya Afro Congo il faut longwa o mema Afro Congo na rythme mususu mais tala ba journaliste nyoso ba ko zo na interview ba ko mema toujours na ran ya polémique soki batu na yo baza ko entraîner yo na ndenge ya malamu te ki Afro Congo na yo bongo génération Afro Congo zo lingo bimisa na sima e ko za ndenge ni et l'andaka polémique non c'est ça et pas une zone bakoza na vérité c'est-à-dire lukoza la vraie nengo zongo mimona koza vrai ozana na vérité na koki ko si interview na odepo pesinga e pesinga kana na kolingana sote na koma na suka parti mo na landaki olobike makambo ya falia ba ne ko bina ba nini eza stupide pour mutu akoli na États-Unis yo zaki déjà tango wana ozaki na eikono zaki bébé mwana le temps wana na ko juger makambo ya mwana mukete na âge wana zaki na zaki zo ba 7 ans ba 8 ans je crois ou bien ba 10 ans même 13 ans na ko koloba so zaki même 13 ans ezali ko na ngina juger makambo mwana 13 ans donc na ko juger ka tango komi matire boy ba do wana makambo ya 13 ans wana donc na moni eza
tokoki na go jijango te mais pona ko suki cette émission lelo ba na ko présenter beskis na ngala ba fa ba melomani nyoso balandaka ngai tango subo moni na langage ezaki un peu déplacé ya ko lobe pona ba ne ko tiser mo ya ba zo ba mingi ba ni ezo un peu ça un peu kanda quoi ezo peu ça un peu kanda comment ba tu fallait biso na ba média boye to meka ko changer okotala boketchukuna boye ko finga batu okotala journaliste mombo na Kinshasa azuku démarrer batu donc azolo ba makambo ezana nzela te okotala faire boye faire aleki ne kra ko finga batu ba PD okotala o mususu boye donc c'est ça mboka zokola nengwana okotala pasteur o mususu boye falo ba makambo bien azolo ba makambo ezana nzela te pe mo mutalo bana ezate. C'est ça les Congo toujours le galobi yango wana Congo toujours le galobi yango wana de biso de go na Congo il faut que change and we can do it. Change is coming. Faut tout changer na mentalité. Débat au tout ça na ngwana. Na chaîne na ngai so lingi mentalité de so lingi makambo ya bianzela malamu te longwa na yo. Na sepe na bato baza ko s'abonner baza belé baza ko s'abonner baza ko appuyer bazo mona ba idée za bien. Na sepe na bino tout boleki teleme belé. Bato baza na Luanda bokende epai ya nani muninga na ngabelo comment est-ce bukiminga nani bokende ko somba parfum epai ya Pascal Bello donc mukonzi ya ba parfum na Luanda donc suka ya teka ba parfum kitoko botika la malamu tuzaki na bino longo na lobaki na bino ke ni lelo fa na sala vidéo na présenter vidéo neni yoku ko sala vidéo edit o éditer vidéo na à partir ya téléphone peut au télécharger na YouTube to komi ko lakisa batu malembe poto ngete makamba YouTube eza tellement vaste to bana okenengo malembe makamba ko yeko les belé tuza na tanka ya kufinga budget na chaîne ya makambu ya ko yeko les belé to lakisa batu moi savoir tuza nango awa to linga to partager on d'abord na bana déjà ko partager belé pour que la chaîne ezana no to yebani na muket to yebani no makasi de mais soko 8 ans au CP na ko yoka makambo to yo solo awa tout cela makamba buzo batete ya kofinga te mais mo so muta alinga démarrer ngai na ko démarrer yo pona anjilwa deux fois te bon au monde ndele na vandi boyete donc grand crâne ya kozakana te nkaya banka vraiment comprendre ndenge bana kikutu bana ba kukumpemba espère kukumpembe vandi ya comment mutabi kukumpemba aroyeba comprendre biso do fanda na ba kikuiti dalekisa tana kikuiti na fandi na lunda esprit ya kukumpembe zalia wadeng ba kukumpemba grand ya banka ba biso comprendre donc deux fois te mais tempo to chat tempo na se toujours linga que génération ezo ya na sima ezala bien to lingi Congo alobi ezala bien raisonnement ya ezala bien to tinda ba na nzela classe to bongisa Congo o eza ya lobby combat to sala ba filiation ya bien to sala ba projet ya malamu nenge ba américain ba vivaka to sala dream ya Congo tout bon ça Congo venir pour Congo ya biso ya lelo comme eza to mona ngo esu biso nde photo préparer o ya lobby on m'a mission des photos préparées à l'hôpital préparé aussi qu'on a makanisi tant sur quoi 10 ans 20 ans n'enge Félix ça y est il faut couper ça couper ba puis couper ça ba idée n'enge to couper ça ba idée n'enge to ça mission n'enge do lex bozolanda toujours bon ça malembe ezali musala ya lelote c'est-à-dire ba faux ba leki trop na Congo oki YouTube ça tellement monene YouTube ça kama musique te YouTube ça na makambo belé ya koloba to éviter ko fingana to éviter ko lobana o eza ezo ko détruire société toute la société ça la bien to za la société moko za la parfaite mais ko za la quand même société moko za la bien moi j'y crois botika malamu ezala ki wana eloma na signature bo s'abonner encore davantage na chaîne na bino yango chaîne du moment na sepele mingi na batebele Fanel Bakala bambote belé Mimi Love bambote belé j'ai eu ça de pas aux amis Pichu Kubu Beyayo Salam Angwana
Eric Lusakweno, le grand prêtre Nanjili, Bambote Belé, combattant Samba, Nabosa na yote mon petit, Bambote Belé na yo, Igo Lusakweno, Bambote Belé pa ya Fanela Bakala, Bambote Belé na Sabrina Clarisse, Bambote Belé na Mama Bana, Bambote Belé na Hélène Kawaya, Bambote Belé na Mbievan Alano, Bambote Belé na Willy Lopez, Bambote Belé na Danny Flash, Bambote Belé na Danny Swag, Bambote Belé na Dani bakombeze belé zokima bambote belé na Gikoke Gimbuluku bambote belé na Bino Banso et pas Bojami. Tout ça toujours ensemble, boza toujours ensemble, boza scotcher bo partager ba vidéo na Bino Kana na mototé, on est toujours ensemble. Lelo ou bien lobi ndenge na zobi maboto ça la vidéo stratégie ndenge ni ko ça déjà attaque pour Percy 2021 toujours pe sa stratégie toujours que ne libana vidéo za libanda tokos bye bye.